hier soir, autaki Waterloo. Azozonga na ndako na ye akoti na parking. Afongoli portière nini coffre na ye azwa malette ezalaki wana. Asentir mbala moko on dirait que iloko moko ebeti ye na mutu. Kwei 10 secondes esprit ye koya mbala moko atelemi amoni ke bato Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez. Hier soir, autaki Waterloo. Azozonga na ndako na ye akoti na parking. Afongoli portière nini coffre na ye azwa malette ezalaki wana. Asentir mbala moko on dirait que iloko moko ebeti ye na mutu. Kwei 10 secondes esprit ye koya mbala moko atelemi amoni ke bato bandi koagresse ye. Comme c'est aussi un sportif ayebi ba makambo ya ba masano abandi komunda na bango na ba misusu baluki batie mbeli. Alors tant amoni ke wana kokoka te donc lokola yebaki banzela akimi mbangu aye kopima na libanda aye koganga au secours ba voisin bato musu bazalaki wana babengi babila te bazalaki wana balingaki bakima à maîtriser bango. Alors, la minute où au moins on a des témoins, on va dire, pas des témoins, même bateau, il y a qui n'a commandé. Donc, ba maîtriser bango, ba policier ba commis ensemble na ba ambulance, ba policier ba su ba tuana ye ba kumbie mbango l'hôpital parce que il saignait beaucoup. Alors tant on a yeba quelque chose que zalaki ba bamba qui est loko nini soki beli ou quoi. Mbala moko yobi na poto ndenge zalaka ba kotier mbala moko na soins intensifs. Alors bien nga ya wana tango bibi 2 personnes parmi bassaillants. Oyo ya blokaki moko batindi mbala moko na tribunal ya Louvain moko azana na ba service ya criminologie oye mutaza ko loba ye mutaza ko bimisa ba information nyonso. Alors d'après ye omoni ozana ba poto ba caméra et koma na ba balabala nyonso na mutuka bazalaki na ngo bazalaki na fa bazalaki na plusieurs mutuka mais moko ezalaki wana ba gendarme ba mobiliser yango et puis ba lancer nini patrouille vigilance na bango patrouille vigilance na bango double, mais à supposer il y a d'autres bakangi bango à ce qui bango parce que le gouvernement makambo na justice makambo na la police il ne peut pas dire plus. Oyo ya lobi na ngai ona na lobela bana mboka yango wana, mais en tout cas azana ye bien soki pe makasi ezali peut-être na butu ya lelo lobi nga na déconseiller na lobi vanda tranquille soki ozongela musala na yo ozongela ngwata lobi mais lelo vanda tranquille. Voilà la dernière information. Yemoko Ndeko, combattant, journaliste résistant, Pero Luara Tosolagi na Eta Mungana yo, au Katani, la communication. Alors, est-ce que Ayebisio te batongo baza Batumwindu Mindele Soko Batumwindu Boya Mekrizaki Bayagi Batumwindu
mais pour na aye basoki ba ibikolo mosusu ezalaki na état azalaki nango ezalaki difficile. Mais d'après une source, omoni ndeko Fabien Kusunika, il y a 20 jours, nous avons appris des sources sûres. Il y avait un commando, Bazako Yana Poto, on a immobilisé les opposants. Je te dis, je vous dis, il y a 20 jours. Parmi les opposants, comme on a binonyon, il y a binonyon sur Kanamaki. Komaki na vigilance. Il y a à peine un jour, la nuit appelle beaucoup. Il y a bateau, il y a service, moko na bango, oya banda banda kala, aza siko sous le manguier. Ba service à Kinshasa ou molo ba bien ba service à Koto. Ok. À Kinshasa. Abengi a informé que commando Poko, il y a 8 personnes, dont 4 basés à Bruxelles, 4 basés à Paris. A Tuninga yo za wapi. Na bino na na Genève, na Genève, normalement na bozonga à Paris dimanche. Bien, c'est bien parce que ça là, attention. Badira nyonso botambolaka, batu baza ko filer bino. Yango là d'ailleurs ni comme to solo ni na Pero. Pero Luara n'a posé une question parce que kulutu nanga moko abenga kingai lobi na butu sans kutu toyeba ke Pero azana makambo. Alobi yom to solo la gayona Pero. On a moni ba image moko wa esalinga malamu te. On dirait ba lo filmer la sima e ba no bakangie ba photo na sima. Musuku bakangie ba photo na liboso. Ba chi adresse ya bisika ye avandaka. Ngai bon lukela ngai ba photo wana tindela ngai yango comme ça na tindela Pero na meka kolobela wana kutu toyebi te ke makambo ibimi. Voilà. Oyo ndengi baza ko filer batu ti baluka babanda kosala basal besoin na bango. Oyo ye moko Pero alobi na ngai oui il va photo wana il y a 5 jours. Ngape na tambola na bukute. Surtout le rôle était zaboye 19h nazonga kananga na ndako. Donc yangwana donc likama wana ekweli na parking ya ndako na ye. Mais to komotanga na ba poste ya batu mususu esalamaki na boîte de nuit. Oui, c'est plus fatigant. Les leçons qui vont fabriquer quelque chose pour balader ça, on va bien, c'est clair. Donc, c'est parce que si on tali meilleur là-bas, on une version voilà quoi. Ce qui est grave dans tout ça, nous qui avons combattu avec Étienne Tshisekedi Mulumba, jusqu'à sa mort, on n'a jamais appris ça. Et que les loups, n'a pouvoir, il y a le peuple d'abord. Makamaboye Manabosalama, Ndeko Fabien, ça nous pousse encore plus fort. Il y a qu'à continuer combat, il y a qu'à libérer Congo. Dans tout ce qui se passe, dans le pouvoir, il y a M. Chilombo, dans Milibi, dans l'arrestation arbitraire,
na bakaso oyo ya sika ya baservice basali bambongo ya lete ezokende pamba mpona tokóma na ndenge oyo biso tobiyebelaki parce que tovandaki na pouvoir oyo ezalaki ya Joseph Kabila makambo bakolandela baopposant boye ezala te soki tozongi nsima badire oyo biso toloba oyo tofinga Joseph Kabila eske atindelaki biso bato awa bakomando baluka baya kokanga bato munoko surtout bato kutu bamesanaki banganda kutu donc facilement kokozwa bango kutu voilà à quelque chose près nous regrettons situation ekomeli ndeko Pero Luara mais deux personnes wana oyo basalaki brutalité na ndako ya Sandra Mudimbo la combattante bakangaki bango te oyo baagresaki Boketu premier bakangaki bango te mais ya lelo oyo bakangi déjà bato ebele donc sikoyo nde ekoyebana nani atindaka bango bakombo ezali bapesi biso bakombo na bakombo bacommanditaire na bato nyonso tu of monddood maken. En wellicht heeft de aanval daarmee te maken. Moi, je me fais visage ouvert pour leur montrer effectivement que je n'ai pas peur. Monsieur Tshisekedi, je n'ai pas peur de la dictature. Claude Pero Luara is nog maar net terug uit het ziekenhuis wanneer hij ons te woord staat. Hij is Congolees, maar woont al 1,5 jaar in ons land als erkende vluchteling. Gisteravond wordt hij plots aangevallen door 6 mannen wanneer hij uit zijn wagen stapt in Tiene. J'ai ouvert la porte pour sortir des bagages et j'avais la tête tournée, j'entends un coup, je ressens un coup à la tête et je tombe, je me suis battu comme un homme et j'ai vu un d'eux sortir un couteau. C'est quand je vois le couteau sortir que je me dis, mais je vais laisser ma vie. Hij raakt gewond aan zijn hoofd, handen en knieën, maar kan ontkomen door hulp van omstanders. Volgens Pero Luara werd hij aangevallen omdat er een prijs op zijn hoofd staat. Begin maart deelt de toenmalige minister van Justitie namelijk dit document op sociale media. Daarin noemt hij hem een terrorist en hij looft een aanzienlijk bedrag uit. Er is een beloning van $4 miljoen voor iedere persoon of groep die bijdraagt aan zijn arrestatie en zijn ter beschikkingstelling aan de autoriteiten. Maar Pero Luara zegt dat hij geen terrorist is, maar een journalist die openlijk kritiek geeft op de regering. Zijn video's op sociale media worden door tienduizenden mensen bekeken. Je ne suis que journaliste, je ne suis pas politicien. C'est vrai que j'ai un franc-parler dans ma manière de faire mes reportages et mes émissions où je dénonce exactement ce qui se passe dans mon pays, mais je n'ai que ma plume. Een man van 25 uit Denderleeuw is opgepakt, de 5 anderen zijn nog voortvluchtig. Nana Kanda Fabala, Nana Kanda, nous sommes humiliés, toza humiliés. Félix Etoufi na yo nyama, il est très, yona mama no marche, boko kima mboka wana, bozo kima, bambassade modot, partout diaspora bosali. Togo tumba bambassade na biso tout tozo tumba Félix oza en tout cas tout fina yo na mwasi no Denise Nyakero oza liboma yo Félix Chilolo okokufa limbonde ezanga bicarbonate tozo lapide yo mbonga ekoki peuple diaspora tobima libanda tozo solo yango lelo tozo organiser une grande marche. Il y a révolution. Tokoti kabande kola biso ba bibaka te, biso to kolobaka. Jurango moto moko osa musala te, Europe mobimba. Ndekola ngai. Koma ba bomaka biso, tolobaka ba video kaka. Tolobi video to kendako. Tozomona makila na ba téléphone na ngayo. Nazomona makila. Makila ba ndekola ngai. Makila bandeko oyo bozomona kuna
eza ndako ya Pierrot Louara. Ndako ya Pierrot Louara lelo ezalaki visité par babandi congolais. Ba visité ndako ya Pierrot Louara obozomona juste en face wana. Ndako ne ezalaki visité lelo ba beti Pierrot Louara lelo makasi ba beti pena makasi. Pierrot accueilli na urgence, aza maintenant na urgence. Donc o bozomona ndako wana liboso wana eza ndako ya Pierrot. Bato bauti soki wapi baye kobeta Pierrot lelo. Babeti Pierrot Louara o bozomona wana bambila baza ebele basopani na coin nyonso lelo. Babeti Pierrot lelo. Vraiment eza passe. Mais bon, ndenge babeteli parce que ambulance buti kokende, ndenge babeteli vraiment eza passe. Na ebité Pierrot minute oyo aza na urgence. Pierrot aza na urgence. Ana urgence bandeko. Ben bourgmestre pe aye a commis sur place avec la situation. Awa tozoloba Pierrot aza na urgence. Pierrot akimaki asengaki au secours. Bato babimi to bimi toye kotala boye moya ko aider ezate bozomona bato bazana kata ndako kuna bambila bazana kata ndako na ye batikali soki na zoomé mpe bien bambila bazana kata ndako ne batikali bozomona kuna. Donc eza mawa Pierrot a betami na 8 personnes, il a fait 7-8 personnes. Minute tozoloba Pierrot a zoki vraiment bazoki siye awa na mboka na biso coin nyonso moya olotambola eza te bozomona kuna bambila baza kosala ba enquête vraiment eza passe baza kotala na bacaméra pe eza passe ndenge toza awa biso baoyo tokangami nanu libanda totelemi po moya koleka kuna eza te tobimi totala na mosika mais ye Pierrot aussi akei na hôpital. Voilà information toza na bandeko mpona pokwa lelo nde yango oyo tomoni makambo ndenge eleki moyen to intervenir les autres parce que c'était chaud pour nous, c'était vraiment chaud pour nous. Merci beaucoup. Suite et Rosala. Oyoki elengi ya Congo.